liboso etando na bino comme télévision etando ya bwanye etando ya boyedi etando ya bolamusi bongo bayindo na poni bokomprendre so ebongoni elongi na biso ete ezali bongo malaka na bino ntango nyonso bolandaka mokolo mibale mpe bongo mokolo makoso na 19h30 lolenge ya bomama na kati ya etando na bino ya bolamusi bongo bayindo na poni mbote na bino esika wapi bozwami mbote na bango mai nesongi ya nzela fumukusukia nzala panga na ngola balobi bango nde bazosala ete etando iye etambola ntango nyonso malamu mbote na bino balandi ya emission lolenge ya bomama na Kimbantseke na Masina na Kisenso na Matete bana ya changu nyonso opiaka biso confiance mbote na bino bana ya Moamba tomoni kuna na Lemba topesi bino mbote balobi kuna bino ntango nyonso 5/5 lolenge ya bomama mbote na bino bana Ipene bana ya Delvo bana Monga Fula babia esika mama molobela azali bongo candidate na bino na provincial numéro 169 mbote na bino balobi oyo molobela bamama ye moko aye lolenge ya bomama vote utile numéro 169 mbote na bino nyonso bana Monga Fula bana Mayo bana Sebo bana Cité Pumu bana Dumais bana ya Mitengi bana ya Mbentseke bana ya Lutendele bana ya Kindele babito kosilisa te mbote na bino nyonso balobi l'héros dans l'ombre ntango nyonso présent mon conseiller principal ya émission lolenge ya bomama mbote na bino po nini te baninga ebandeli baninga kialaki ngotomo mbote na bino esika kani bezwani ya mida na Sobanza mbote na yo lolenge ya bomama eyaka ntango nyonso na bandako na bino mpona kolamusa bongo lisusu bino na pongi na eteni ya bomama yango wana tolobaka na bino ntango nyonso ngonga ebelemi 19h30 ebeti botikana batelecommande na bino bodepose yango botika kolanda baémission ya ebele mais bose concentre lolenge ya bomama car du temps toujours éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi soki abungi nation mobimba ekobunga parce que mwasi nde alemaka bongo bomoi 9 mwana libumu mpo nini te tolamusa mwasi wana to éduke mwasi wana bandeko balandi ya lolenge ya bomama olebeni bino sujet mosusu na kati kaka ya kosolola sur bainfluencer so baza na réseaux sociaux lelo tolomeli bino sujet ya bebel baninga mosusu bakoloba sa mo en anglais eza ba opération basala chirurgicale oyo ezosala transformation ya mwana mwasi yango wana lelo tokoya kolobela yango lelo toza influencer na réseaux sociaux toza na TikTok toza na Instagram toza na Facebook toza na WhatsApp oyo lelo babi na biso modernisation esengeli mokili soki na numérique tozala à jour na numérique kasi numérique wana face ya biloko nyonso tozokutana nango ezomemela biso nini lelo tomoni toutaki na bapartous toye awa na sangisa balobi basi 6 mobali moko tout ça ezomemela biso basi nini mwasi esengeli azongela bomwasi na ye mwasi esengeli amitala abandaki wapi awutaki wapi akomi yapi bazokende wapi mwasi ya kala azalaki mwasi ya botosi mwasi ya limenia mwasi ya lelo mwasi ya android comportement ni mwasi ya android aza nango mwasi ya lelo aza lolenge nini fasi ya mwasi ya kala ntango toyebi na bino tomoni bebel bato basali lelo baopération balobi oza plat ndenge bomo ata mosu image ya bandeko na biso bazolekana esika oyo tozali bokomprendre ke toza en dehors ya mboka basi oyo wana aza na ye plat mpo nzambe asala ye bongo mais alobi plat oyo nga nalingi yango lisu te esengeli nanga na change lolenge na change forme akei soki aza lokola ngai na bagrese partout alongoli bagrese ya tolo alongoli bagrese ya libumu alongoli bagrese ya makolo atie yango na nsima po azwa forme mpona ekoma monene bandeko balandi c'est vrai okomona ngo ndeti maseki me bato bazokufela opération oyo bato ebele bazomemama nalongwa libumu nakoma ventre plat po nsima nango ekoma monene bazomema opération eza tellement risquant
tokomona baimage soki forme télévision kopermettre parce que eza baimage eza baimage choquant kumungala kuna na régie finale soki bakoko balancele biso baimage moko kozala ata mosusu modéré po bandeko batala ndenge nini opération oyo babenga debel. Le saviez-vous, se faire belle à tout prix peut tuer. C'est le cas de Prestige Victoire Kamdem. Tenant absolument à extraire les masses de graisse de son ventre, la victime s'est livrée en cobaye à un faux chirurgien plastique qui a charcuté le corps de la patiente. C'est ainsi qu'elle a rendu l'âme à la suite de toutes ces manipulations. On voit tout cela dans ce reportage de Mama Souphone, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Totalement nue et présentant une trentaine de points de suture au niveau de son bas-ventre, cette femme âgée de 29 ans a été retrouvée morte dans la chambre d'un homme à Fumbout, dans le département du Noun. J'ai été informé de ce qu'une femme est décédée dans la chambre d'un médecin. Nous sommes venus faire les constatations et puis bon. Le médecin en question, le voici, Daniel Chambanyake, présenté à la défunte Prestige Victoire Kamdem, qui avait besoin de réduire les graisses superflues, lui donnant une silhouette qu'elle n'appréciait plus. Il se propose de lui faire une chirurgie plastique. C'est seulement pour réduire la graisse sur le corps. Ayant convenu des modalités, les deux quittent Baham dans le département des Hauts-Plateaux, où ils s'étaient rencontrés dans un centre de santé, où Fumbout où a eu lieu l'opération fatale, réalisée à l'aide de ces outils rudimentaires. Et la patiente opérée étant à Baham a sollicité volontairement de venir suivre, n'est-ce pas, son médecin traitant ici au centre de santé Zion. Tu ne la mets pas au centre de santé, tu la gardes chez toi. Et quand je te dis d'aller au centre de santé, tu me dis qu'elle est morte. Donc tu es parti de chez toi le matin. Alors qu'elle était déjà morte. Elle était morte où? Quand elle arrive à l'hôpital là où elle travaillait, elle disait qu'elle voulait être à l'aise. Et comme à l'hôpital là, elle ne sent pas à l'aise. Elle doit être là où elle est pour être à l'aise. Malheureusement, je suis en train de constater, après les premières enquêtes, ce soi-disant médecin n'a aucun diplôme professionnel de médecin, même pas une simple carte de professionnel. La défunte avait caché son projet de chirurgie plastique à ses parents. Ma fille avait les boutons, elle avait les boutons sur le visage. Et elle m'a dit qu'elle a vu une de ses camarades qui jadis avait les boutons et que maintenant sa face est lisse. Quand elle lui a demandé, elle a dit qu'il y a un docteur à l'hôpital des Sœurs. Elle est donc partie voir ce docteur. Il a commencé son traitement. J'ai vu les blessures sur ses mains. Il dit que mais d'où sont les blessures sur toi? Elle me dit qu'elle a fait l'accident à Tchak. Jusqu'avant ça, elle a passé une nuit dehors en me disant qu'elle est partie à Tchak pour chercher sa licence. Bon. Que c'est arrivé à Tchang que la moto l'a bousculé comme ça. Le chirurgien dont les qualités sont remises en cause a été mis aux arrêts, ainsi que deux infirmières, et l'enquête ouverte par le poste de gendarmerie de la rive gauche du Noun suit son cours. La dépouille de Victoire Prestige, quant à elle, est gardée à la morgue du centre hospitalier régional de Bafoussam. Trouver la mort en voulant soigner son apparence, une tragédie que la famille de Victoire Prestige n'oubliera de sitôt. Surtout la congolaise, parce qu'elle a influencé la bastar, la Kardashian, parce que parce que l'opération, mais parce qu'elle a quitté la Congolais, mais elle est continue à Congo, ma fille congolaise, comme il faut ça. Pas plus tard, il y a de cela 2 mois, fille morte il y a aussi une camionnaise à faire une opération bana basi donc okeli bafongoli oyo libumu balongoli oyo bagrese ya libumu balongoli oyo bagrese ya cuisse balongoli oyo bagrese ya maboko awa po batia yango kama na nsima po nsima eya o monene okoma na nsima moko toyebi te parceke mwasi nde nsima mwasi eza cerveau mwasi eza ezali tant tobengi ke une femme s'éduquer toute une nation. Moi, si j'ai un poli dans la libala, je mérite libala. Moi, si j'ai un poli dans la société, je mérite que dans la société. Moi, si oyo azangi botosi, moi si oyo azangi boyebi, je mérite que dans la société. Na habité, une libala au bala kabiso, une baïkomona kabiso. Vous allez capter influencer la forme na biso derrière la biso parce que le but, moi si à Congo, on a la forme de guitare. Forme, on a besoin d'influencer bino. Na conception bandaka mabala forme wana peut ça que et maintenir ça bandaka mabala to ce qui moi si na yo aza impoli moi si oyo aibi ko cerveau yote na mesa moi si oyo atosa côté liboso ya bato moi si oyo aibi ko sololo bilamba te
Moi si oyo na habité o afinga kona miso bato mais azana forme oyo wana nde moi si oyo monique azo mériter libala les femmes les filles congolaises on a dit ça qui bino na ba émission tikolega Nicolas ya iPhone 11 va violer pas 11 personnes et menye na liwa et l'autre comme na Pro Max 15 o eza kutu mbongo mutakoso ba lupango na mingadi na 1500 na $2000 mais mutanzini asoma Pro Max 15 iPhone po atambola nango kaka po sala ba na yoka kasoki ba snat chapo ngana bana salela ngote ne bipene ba pronosaka ngote bolimbisa so bomoni prononciation nango esimbite parce que ngai concerne ngate je suis là pour éduquer nous sommes un téléphone. Influence à l'élo, tous subir parce que nous sommes à un téléphone moko. Oh, ils ont fini ça yéyété. Attends, nous sommes à l'élo, bah candidat député na biso. Alinga ça la photo moko. Est-ce que va qu'on photo pour la photo? On est ça entre parenthèses. Mais tous les gens influence à votre téléphone. Tous les gens influence sur les réseaux sociaux. Les ne sont pas des records na moki. Mandiko balandi tant que lobby influence. Yo lingo koma ngai ngana za mwini ngana za onaza olingo koma nga est-ce que tuna kinzambe tuna ni salon ni ozaleli ozala influencer na forme ngana za ozala influencer na couleur ngana za ozala influencer na lolenge na ngai bande ko bana yo lingo koma zolo lokola nga bisu lokola ngai oyebi te ndenge ni nzamba salela nga moto na moto tobotani moto na moto na libota na ye moto na lolenge na ndenge nzamba saleli okomi influence po ya sombi mukuka na pena somba mukuka oyebi ya joko na ba moyeni oyebi musala oya salaka yebi maki saka boye ya salaki boye yo po liyo memango et pour moi lelo au corriger parce que quelque part dehors na mukanda ya bango wana ya balinda walo banga ko bakisa te ko longola te ba corriger nzambe te lelo ko sa ba ta choko lelo ko ba ta correction ko sa la taille forme yo zanango oboya mo parce que lobité nzamba sala na mabe omoni mutu wana star wana tanenga za forme moyebi combien de pensaki pour que ça l'opération mo ko coûte $4,500 à $6,000 à des fois à $10,000 opération en gobe bande ko balance parfois ça peut échouer au ça à 2 ou à 3 reprises risque ni nous sommes bon moyen kaka po ba chayo passa kaka po comme na forme si vous avez chose ça vous en forme à guitare tenue c'est bien la forme on dit ma pesa que nous avons pas poni pesa que forme à quoi so forme ma be mozana intelligence na à quoi so forme ma be mozana wana respect na kata souhaiter ozana boto c'est pas mobile na bato basoko joyeux na ndenge mo bien koza na forme pour nous mona la mabe tout mona lelo ba fille mususu lelo azana maboko te bazo sala peinture na grâce à makolo na ye mais ba tableau na bazo sala ezotekama asa influencer te na bino ba yo koza na maboko tant que ça rien ozala na forme na taille normale bongo na yo cerveau na osa très impoli parce que bato tout le monde a bon réseaux sociaux bato baza soit disant la bonne forme bato balingi bébé balingi transformation encore baka bazoba ba impoli na réseaux sociaux bango ka ndi baso ko finga bato na ba TikTok bango ka ndi ba finga bato na ba WhatsApp bango ka ndi basela ka YouTube ya mafinga ba bongola omiso ba changer le tout c'est un travail qui est la souka de femme africaine moi ça mou pourquoi me tient à niveau donc yo mon nanda kuna sokola raté pour ta l'influence autant que na réseaux sociaux et là ici comme ba sokola raba donc ba tandio bolumbu ndeko mwasi kama ndiko nika so ça femme arrête tu peux le faire dans mobile na yo aniki nanda mais yo mo boko kominika na habite ko sokola to zongi ba bébé na ajo ko sana ngo banika yo basokola yo pona nini ko zomema bomo ina biso mabe bomo les femmes baseli biso réseaux sociaux comme ça abi merci na mondele pour ces réseaux sociaux oui et lié biso relié biso na mbatu ba ami otokuta na mokala tant que sika to ça na tokoma na batu bazwa biso pour batu bazwa biso na etando c'est vrai pour utiliser les réseaux sociaux
poto ke na YouTube, poto ke na Instagram, poto ke na TikTok. Mais est-ce que tu peux utiliser les réseaux sociaux ana poto ya to finga. Le ba conflit familial et comme dans les réseaux sociaux. Le bo nyonso les gens influencer ba mutu azoki ba sur vraie vie. Influence comme trop. Mutu alingi asala po basiye pa salaki. Na téléphone asala. Omoni wana afinga ki musicien wana. Omoni yo vandika liboso caméra na yo. Au finga intel musicien wana. Yo vandika liboso caméra na po sala o sala publicité à concert mo concert de concert en antal. Yo linka rolo de la basi. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Tout déplorer basi no ba même 9 mois na a exposer nzoto nyonso libanda. Abinisi aye boluku libanda. Ponini asa influencer les réseaux sociaux. Ponini alingi akoma lokola. Ponini alingi bakomisa ye. Donc azwi image moko ya mutu moko boye alati yango po ya koma ndeko mwasi. Bébé les oboma. Opération chirurgicale les oboma. Transformation en corps les oboma. Tout l'ingani les ambassades biso. Balongona mafuta mais quelque part personne comme la graisse c'est bien parce que tu manges trop. Au contrôle l'alimentation na yoté. Yo lia gagnos. Ozakuna olebo, ozomsi olebo mais la graisse c'est ce qui na kovana. Pour ça peu physique tout le monde va te souci va influencer 2 heures du temps chaque jour. La gymnastique au ça la montée. L'influence en a ils mabe et ça la capacité yo nini nika oko mitandi bakata kata yo tika ba cicatrice ba benda o graisse ba ke ko tuba yo ndiko balance mais bito to bandaki lo bezela ki yo na koma na tolo munene na koma na makoma to moni ba komi na makoma ba che bango makoma ya artificiel ba che bango ya plastique lobi kuna et ko bimisa mafuta lobi kuna elemene kuna awa na longola awa na koma na za mabundi mingi balongola nga graisse elongi bachanga soki ni na koma soki na yebi te bana basi boluka nini les femmes boluka finalement nini bolibo koma batu ya solo te boza koma batu artificiel nzamba kela bino moto na moto ne tolobi na elongi ne mais c'est pela ndenge nzamba kela yo soko ze elongi lokola o wana c'est là que elongi lokola o wana eza faute note eza faute nzambe mais tongo lingo corriger nzambe na yebi te ne bolobaka bokokende mukolo moko na jour esiko bokokende soko so komi kuna soki pesa mo bakendaka soki exista nzamba yebi sho mama munde moyebo tala oyo selaki oyo toyebi ya moto okende wa bo réfléchissez à peine en moté quelque part na yebi te bino mo quelque part bozokende yo mo komi artificiel moke bino koko ngai ozokoko kumisa ye mokomi artificiel vous êtes sûr azo sepela na ce qui réellement ça obi ko kumisa kana bien sûr azo sepela le comme artificiel et pour rattraper yo un jour ba te belé alors que na immigration moko bozali na passeport moko il y a de cela 4 ans 5 ans et le libo oye na moi après 5 ans 6 ans et le mususu appelle na immigration le besayo pour rater voyage poni pour pas qui transformation pour pas condition miso kwa ba chinois oboyi miso moi vendre pour pas comme ça le quoi Michael Jackson na commencé le quoi mundelo miso le ya mokondo te so la munene te le quoi ne basala yo et tout le monde a pas tout ça tala ba mumaso olingi no te na comme ba lèvres fines na comme on comme bandeko le oni bozolo otiaka basila milai otie manzaka na lisa bino bandeko balandi influence eza mabi bato manzaka bota bonde balia akomi lokola nyama moko akosimbe de soka na lutu sebe ma baya kata funu maboko eza difficile sous vêtement na soutien mo passe la sur la mo likolo poni alingi azala manzaka lokola girafe manzaka lokola na ebite eloko nini po azaka ka influencer bino pe bato zoka influencer bandeko vraiment utika yo tomo nyonso midi pourquoi olika kocha ndenge olati na kati ya réseaux sociaux bato baza faible bazokoka te basi lelo basimbikisi po basomba mituka ezalaki bakechi mituka kechi ereni awa lelo bakenda barange bango nyonso mbongo na bango moko point d'interrogation influence wana bato bazosibir yango mpo bino baye bozokomimona bagrand
bino bato bazomimona bastar boinfluencer population mais lobi na bino ezala ndenge nini na bino mpe baye bozolanda na bino bato bazokanisa ke non eza important nakoma lokola ye esi bino botalaka bato bazoleka baodefile na nsima nanga botala forme baza jamais bazala influencer influence ezouta mingi na occident mpo na nini na asie na ndimi te bato wana basubisaka ta influence na biso baza ndenge nzambe asala bango bakumisaka ya bango nzambe bakumisaka ya bango mutu biso tozalaka influence donc surtout biso bana basi influence tina bonzambe influence tina tenue vestimentaire tina kolia finalement tozokende wapi bandeko bana basi neuf mois mona eza facile te ntango tozotika bana biso yo mama sans contrôle nazoloba na bino chaque fois bofutelaka ndako moko moso $50 ndako ya manzanza ndako moko ya impossible me mwana na yo alataka bilamba ya $100 ya $50 amemaka telefone ya $1500 $2000 yo parent face à tout ceza bamama balembi baboti balembi akoedike mwana na yini parce que mwana wana mwasi aza venir ya lobi ya yo aza miroir na yo ntango bamona mwana mwasi babia mama mbala abotaki mwana malamu mama mbala edikaki mwana malamu mama bwanga edikaki mwana malamu bongo yo mama Antoinette bongo yo mama intel tokotanga kombo na yo te ntango nozotinda mwana fila na réseaux sociaux ntango mwana asepelaka ofina na bato na réseaux sociaux kasi image oyo azovendre ya mama ya poli ya mama ya be nyonso wana na kati ya koinfluence mokili na kati ya kolanda réseaux sociaux na partie négative na yango parce que na réseaux sociaux oyo tozomona bachinois bazotravaille tozomona bajaponais tozomona bacoréen tozomona bato bazosala misala oyo batie na réseaux sociaux tondili batelefone tozoka utilize eza bana ya ba 8 to ba 9 ba biso ba 11 de baosalela mais biso bana biso ya 9 ans 11 ans baosalela bana biso ya basi bano bakomi déjà tole komi kobima mama osali na bango mpo azala influence te osali na bango mpo influence subir bango te osali na bango mpo bazala malamu soki yo moko mama na bango yo moko na bango botambolaka elongo bolumbu yo moko na bango bozokoencourage partout yo moko na bango bozokoencourage toyokaki ya porte à porte yo moko na mama na bana boke Dubai okosala ba porte à porte mpo lobi bozonga na Range Rover mpo lobi bozonga na Prado mama na bana bino bokesala parcours mpo bozwa mbongo nyonso wana mpo monaki famille mo na réseaux sociaux mama na bana ne baza bainfluenceuse basalaka oyo basalaka bana mbongo bandaka bino yo mpo lobi bana eboya tosala likopa ntango bape koluka toluwa ndambo na biso to banda mpe kozwa mibali oyebi te natuni bino kokuna bapapa bino kobalaka biso mwasi ya bongo na ndako na yo okoaccepte ye mwasi ya bongo na foyer na yo okondima ye aza kaka na bassin atonda kasi mwasi yango impoli ayebili batikako biloko na misa te ayebili basokolelako bilamba te ayebili barepasaka te ayebi kotosa basemedi te ayebi kotosa babokilo te azaka na nsima esala fierté na yo mwasi ya bongo oyo boya bino bamama bino bapapa bobalaka biso parce que quelque part bino nde bozotolere mpe ntango mosusu makambo yango ota mwana mwasi oko bato mosu alinga ata mwana mwasi na ye alati mwa minuji alati mwa robe moko bokobenga soki sexima pantalon nzoto ezomona na omonake wi na bala kobala mwasa na ndako zero mwasa na ndako respect eza te mwasa na ndako ayebeli oyo te basemeki bakoma kolobaloba mais olobi te naza mwasi nanga balonga omonaka te la plus belle femme soki oposte ye mwasi kitoko mboka oyo mwasi kitoko ya nani oyo ya nani oyo ya nani mais finalement est-ce que beauté extérieure bato baza yango mposa
que vous pensez que l'intérieur est ça qui peut côté extérieur, on peut refléter ça dans mon côté. Pour intérieur, on est reflété à l'extérieur. Maman, les lois, vous avez influencé, vous avez sa génération. Mais lobby, et côté, lobby est rattrapé. Na yo pe muto za influencé. Na yo pe muto zo mona ke ngana sala boy. O mona vie pour so mona na suka zone. O mona après 20 ans té. O mona après 20 ans té. Vous avez ndenge. Le basi balati ba sapata ba 5 cm à défaut 7. Et tout ce qui ba image ne go ba ko l'exception image ba chaussures. Constamment là on a concert. On a beteli Charlotte dit banda maboko pour na image ni moko ya concert na ye asala kama makolo ni. En tout cas bravo na mona mwasi. Aza ka influencer té. Au moment qui même mariage na ye, ça qui sans maquillage. Moi, il y a influence sur les réseaux sociaux. Mais yo, aux stars pété, aux kaka moutou, aux bimaka na commune, moi, autant à comment tu peux regarder maman, mon le bébé maman, le nègre, mon maman, t'as une commune, tu sais qu'à pratiquement ma commune à 10 ans. Donc on a dans sa patte à 5 cm. Ok, piata nango. Au bout de que l'homme mon commune aux allants endommagés. Maman, 5 ans, 10 ans. Comme vous puisque quand on a bien à 100 ans, on a tambolaka, à ça on a ma casse. Yo pour un sou au tambolate. Vous avez influencé ma sapata, n'a la sapata ni polo, n'a la sapata ma casse ngawana. Star, ah, yo on a star na quartier. Encore Mikolo va couleur ils ont redonne. Moi rose, moi vert, moi orange. Et voilà ma équipe wana. Au tient mon amako, au tambolo oui na quartier ok nos sommes. Et que les olikayo au bois caminer bozolo hey de moi lobby aux endroits mais ma cantine à maille lobby aux endroits on sait que nous salons matamwa basena na maille pas biso na comment peut passer à maille à ouais aux endroits comme on passe à maille comme maille moi c'est ça la nous amaillé les lobasi va préférer passer à la banque d'Indumba. L'argent facile, à mon affaire t'es qu'un autre. L'argent facile, à t'es qu'à pondo à côté qu'à monter. Et puis tout ça là, image c'est là tout ça. Dès déjà là, une émission appropriée. Ce moment-là, moi c'est moi azotonga. Attends, on a t'es qu'à dire la manne. Moi c'est moi à oteka. Ce qui peut banana. La pomme. On a la compte bancaire. Après, il y en a aux combien. Yo. Yo. L'argent facile. Il s'enga. Chaque fois que ça va bien, si vous avez mobile, le sengi, le sengi, après le caillou na makamu lobby. Quoi qu'on peut sortir mamie là pour réclamer. Après ça va caca. Et puis à mani. À la base, nous sommes réseaux sociaux. Nous sommes influencés. Nous sommes influence mtelemi bino bongo. Na koma lokola ye, na pena kozana. Eh omona ba yete eh moninga ba tuso ko ba préférer na bango. Nani ngana za lokola intel. Nani ngana za lokola nani oyo. Mona no ndenga lata ka so mo bidadi mama. Kuma sombra bila ba so azana. Kuma tongela ndaba so azanwa. Kuma tongela asombela mu so azanwa. Yo ni ozo. Mais facilité nyonso. On sait que ndumba ok kota ndaba mama nani yo ba kupola yo ba sukola yo même tunaka chaque fois dans le bar na banzi de causes na matalatala na tunake pe motuna ndaba ke na osokola ba otika la bongo tesa na bilamba poke pa mama na chona kaka mbase osokola ko la bébé te osokola na mama donc pour ça financer pe biso voyez ba que vous en a compte à rendre. Na tato qui dit le nasi. Pour les sumo yo so memisa muninga. Yeba keza nyongo zo kota. Le lo kinganza koma ki boye. Pona yo. Ya eza masu tam so mona mokili. Mo so domi donc ça bino ko botala ka itando iye forme télévisée tamé la boire pas une notion nzila ala kisarabatu notion de charge. Ala kisarabatu kilo ya masumu ndeko.
okanza te ke oyo ozobimisa bato eza bien ya masumu ozobimisa bandeko lobi ntango yo akende osamba oyo koma boye pwani kasi yo mte influence akinga babengi mpona libota na boya na bosanga mwana bato azalaki bien abeba libona soki boza na boyebi te bokumaka nde bato babunga kozanga bonzambe ebumisaka ba mwasi lelo azangi ya mingi mwasi lelo apungisi ya mingi apungisi barepere mpo azangi oyo eza utile azangi bopopo azangi bonzambe na nyoto mwasi amemami bakende na gauche bakende na droite nyonso ya mabe mwasi alatia mwasi aza na bonzambe akontrolaka kolia na ye koloba na ye nyonso azosala ezalaka kontrole lelo tozomona mpe basi bapostule tozomona bango mpe na bafoto matoba na bino bokebela bashwa mpe esika wana influence ya image emema oteke na foto ye kaka po kovote mpe moto mabe akoma kuna akolobela bino taka tuta mama ye bisanona banzaka ye mama ye azozoli akendele bino kosala bino mosala azozwa 45 à 1 heure à 2 heures du temps po se makie kaka kelobilo mongani bainfluenceuse toyemba bango na parlement totika bango na ndako me bato ya so nde bakende kolobela mpo makambo wana esila bakonzi ya mboka na biso ya Congo batali makambo ya numérique tozoka ntango nyonso bazo baministre ya communication ozolobela yango boluka mpe baréseau sociaux boluka korecadre réseaux sociaux mafingi eleki to na réseaux sociaux je ne sais pas soki bamboka mosusu bato bafingi bato basala eloko mabe bazokanga bato dernièrement na banzi ezalaki mpe na Cameroun fille moko alakisa ebolumbu na ye azalaki arrêté interpellé mpe arrêté bato bakotie na prise mpo nini biso te tozomona nyonso na réseaux sociaux ya bakonzi ye ya banini ye kolongole mosala me par après bato fo bazala éduqué basi fo bazala éduqué parce que basi bakomi kobebisa baobebisa mwasi amemaka mwana 9 mwana libulu aza susu mwasi te nayebi te parce que mobali yo wana aza mwana oyo boti mwasi aza mwana oyo boti na sikoyo yo moko ntango mitiki bongo bakonzi ya mboka na biso antuka na eteni wana bozala mpe vigilant bosala mpe makasi ya kosunga biso bayo tonso tolekaka na etando mpona koeduke masi tonso tolekaka na etando mpona koteya bamama sans quoi tokosala mosala moko ekozala inutile te me mosala moko ekozwa temps molai so biso so koteya boza korenforce biso na koeduke bango na média nini ekoleka na etando baémission mosusu tokomomona lelo baémission ya buzoba bozondima bacouple na télévision baya kolobela vi na bango mwasi aye kolobela makambo asali po asenga mobali bolimbiso olala mamoko ezala biloko ya lokuta ezala ya solo te mais soki eza ya solo tozokende wapi tozodétruire biso toza bayindo toza baafricain tozala na culture na biso oyo ezalaka nyonso ezalaka te ya koloba biso mpo na biso nyonso ezalaka te ya koloba tosalelaka bokoko na bokoko na biso eza na makambo oyo tobalobaka bafina ya monoko nyonso te ebimaka mosusu tomelaka nasalaki boye nazongisaki boye otia na réseaux sociaux ozongisaki boseki boye mais lobi mambo otia na réseaux sociaux lekoso oza elenge mwasi omitikaka bolumbu olataka mabe otiki na réseaux sociaux lobi ekorattrape ntango ozala na bana lobi ntango tokotransforme mokili po biso toyei na changement de mentalité toyei kobongola mokili lobi ntango tobongola mokili bana baotala mama biso azalaka boye bana na baoyina yo yango c'est le temps mwasi elenge mwasi yeba komibomba elenge mwasi yeba komitosa elenge mwasi lelo influence emema yo te mais si que ça même parce que lobi 20 ans plus tard 10 ans plus tard il faut rattraper yo okomina okomiboya oloba est-ce que ndam nasalaki makambo wana est-ce que oyo eza ngai est-ce que wana ekoma trop tard c'est le temps ya komilobela te nasala yango te nazala mwasi ya malamu nazala mwasi oyo nakozala influence te na réseaux sociaux nazala mwasi oyo te mokili ekomemanga parce que mokili soki ememi yo lobi na yo nde ekozala ngambo bana basi
opération tozolobela bébé po bozokende kondima balongolo bagrèce po batya na nsima kozwa forme ya monene eza utilité toza na posa ya forme noti me toza na posa ya cerveau toza na posa kozala na yo mwasi ya malonga na kati ya société toza na posa ozala mwasi okodefendre baningano basi na mayele na boyebi na connaissance na intelligence mais mwasi te ozala wana okoinfluence basi totala basi ebele balekaka baetamona mwana mwasi ya moke azodefendre baninga na ye basi mais yo defendre baninga no basi na nini olakisa bango basak olakisa bango kabelo notiaka ya $2000 olakisa bango ndako na yo bavoiture na yo eloko wana mikolo okufa koko mwasi omema moto otikamo bato mosusu baotala kojour akwa bon boyebi to bapassager na mokili tosalela mokili osalela mokili basalela mokili ndenge po mutu na moto ayaki na mokili aza na mission na yaki kosala yo mission eza nini koinfluence bato je ne pense pas mituna okotaka na chambre olobaka misonga nzela fokusuka mzela mpanga na ngola mokonzi ya bangunza les rénovateurs de la religion africaine mpo nyonso olobaka kende okota na chambre senga ta nzambe alakisa yo nango esengo natambola lolenge nini na mokili mwana mwasi lobi eza yo avenir ya lobi eza bana tozobota mais soki biso bana basi oyo tokoeduke nation tozokoka koeduke bana tozobota te tokoeduke basi bana na biso ya basi te kozala biso très difficile na sauter à l'eau lelo biso ba parents hérité éducation et baboti na biso bango hérité ke baboti na boti génération en génération kotala génération ya biso ya lelo tona difficulté ko émerger na société parce que baboti na biso mpe basibisaki influence mais soki otika balobaka ngo depuis 1960 inumba ebandaka ba 1977 ba 1975 inumba ezalaki banzembo bangalola mipenda milange banda kala banzembo bana basi bayembaka à l'époque dommage que naza moyembi te bayembaka à l'époque bana basi babemaka nakata basaki na mawa classe alaki uniforme ya bamimbi na bamosusu poto bakosilisa achange bilamba akende bandika mais toye po tochange mwasi mama lolenge ya bomama na bandako na bino chaque mardi na chaque samedi po elongola bino oyo bozali influence nyonso bozosibio na réseaux sociaux yango wana te bomoi eza lukosala oyo yo batindelaki na mokili mosusu soki olingi ovivre teka ndo akoteka eza ebele mapa mai ndunda pondu luka métier okosala po ezala survie na ndumba te koluka bebe te po atire mibali bapesa mbongo yeba combien de millions nous avons encaissé chaque fois mibali bayaka pembeni obota mwana kuni elongi ya TikTok mwana kuni elongi ya WhatsApp mwana kuni elongi ya Instagram mwana kuni katana ndaka lobi mais mwana aza elongi na ngate basemi babi aza elongi na ngate komilo mbininga oto sala examen makila ya mwana ndako parce que yo moko kumba tuko moyini malamu kumba tuko moyini mama be tozala influencer te na bébé tout le comme forme au besoin de bakoma te nzambe forme nyonso asalaki eza oyo nzambe apesi yo po bebe ngala kotiela biso baimage ndenge tosengaki na ebande bato batala totozomema bato na baliwa komo okoma na nzoto na basicatrice likola koluka bebe bolandaki biso malamu bopesa matondo balobi ero dans l'ombre ya mokomo ya lelo na nsima matalatala balobi mosika ya Kinshasa mosika ya RDC tuka tozangaki te kosalela bino manaka ilolenga bomama oyo ntango nyonso tolobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation tokobosana kozongisa matondo te mpona arrivé final omungala mosala kitoko balobi yo mpe kuna bete kwaku zala na biso toujours émission bakoleka malamu le superlatif salela biso yango mpo soki yo te balobi vom télévision quelque part yoka nzoka nde matondo mingi na notre DG wa mambo nonde bopesaka biso ntango nyonso ya kolekaka na etando oyo mpo nini te ndeko ndombele noko ndombele kuna na rédaction epai wapi yobongiselaka biso bamanaka na biso mpe bakoleka malamu matondo na bino balandi
lolenge ya bomama biso tolobaka na bino tokutani mbala ya nsima nimero ya sika na bomoko nde tokomona.